c'est impossible pe bayo kana bango tu bilenge zate biso linga moi ba misia Congo ezo linga bon te biso linga moi nyata kuna nyata senga pardon to le ba koyo kana te bayo kana ndeni kofinda obeta ijare na bongo wera sona ye wana abengisa ba Cindy Love ba Kofi ba ya concert na bango tala ye wera son azana monde mususu Kofi azana monde mususu zwa concert a wera zwa concert a Kofi il y a différence wera ya sani to bi wera nenge wera ya sani balabala ba golongo ba ya concert a fe na pesi ba assurance wana faire ya ne mo ba golongo mo na ba warrior na ba spiritas na ba villageois mais ba leader na bango ba ko diriger bango te oh David ba golongo ba faire ke bango ba concert yebisa concert ni faire ke nda mutu ba golongo balandi ba balandaka faire donc David Wembe balabala ba warrior ba golongo ba spiritas ba villageois ba nani balandaka ba concert zo ya leader na bango cha fiche na ye faire gola fali poupa wata Fabregas Kobex pas mutu balanda te fali ke na Alexandre anniversaire na ye na concert wazegwa na culture PV suite ya dila sa rena ngosuka bayate abengisa bango wewe abengisa fali poupa na podo mama taye ba beti tu ba robeta mais ba wara ba kipena ke fali na bango balinga kana ba tonisa ki yu arena azana didas bayate batika la koyate ndo mona bango wana bango ba ka makambo za bango vetre bomane nzoto donc ofelo mide na zabongo so zo tenir compte que ba golo ba otonisa ba golo ba mona balinga ba mona longa fere ye moko nda bengisi batu fere ke pa ya mutu ba fulote po ba bima moya lobite musique congolaise fali pembe na kofelo mide vena sur les amamba sika pepele le roi c'est salama déjà donc ba besoin de ba mona ka va beta na poto kala fait beta kala fait ce que l'on a regretté et le pas conscient on fait besoin ni la na ebité akenda yu arena abetité akekuna hippodrome abetité aye inje atire mamba beng sabato va concentrer ndule ne yemoko na mama sina ba maso ba na poto Hervé Delille Eric c'est quoi na pas Hervé Delille JR ouais il y a déjà rien en so ba fait ça pour fali pour pas embane ay mara moi ay mi mo kachaka ba mi balé bongo mama c'est embane mama c'est embane fali na minute so azongi ay na concert ya Grand Pao mama c'est embane ni fali embane pour fali ça changer lignée et yemel bando ko mel be kachaka ati asala pena lignée na ye université ba mission en Fabregas ba yembi bien mais eloko ngo dozela te goga goga biso na ni ranyata yo muta match kwa tate magoda pepele mais zonga na match kwa tate kuna di ba na club na ba yemba na le mabe et comme souvent ma comparaison et bongo to vivre na ni to excité bango ba betana donc ndenge Fabregas abimisi université album ba mission pe héritier to c'est la mission pe héritier ba yemba azamu tatembe yata poli bagara ya sulobe amu tatembe yango to bi ba spiritas bo tindi ka goga pena bunda obono bitwe ba tindi ko bunda ni misal ba mission di ba yemba la université pesi devoir ba spiritas devoir ba spiritas ba tindi ka pena album ya Fabregas et pesi devoir pas ba spiritas ba tindi ka goga bagare banda bagare banda ba vocal ba nzembo to ndo yogati ya ba musicien sigo ba ona ba bunda na ba musicien na bango pe omona ba fana ba kia maison mère to lingana to salisana wata mutana podium mwana bango ba spiritas ba la kana so ba zakite to mona ko mikake faire gola ndeko bisu succès même mutazaki wana goga ba bosanie ba bossa c'est-à-dire ba fan ya Weranson Bill Clinton de Mukuse Jamaïque yala ba bango loko tende boya bozanga ba invité normal sentiment na bango saka ba mona Weranson so tellement ba beta watana be na podium to lingana to salisana bo mutu ba wololier mais biso yebeke nde wata yendulo ba spiritas ba beso ba spiritas ba ki ba boka faire mama na musika to lingana to salisa ba yete ko ba spiritas oui mais le roi c'est qui ba to maison mère bana maison mère ba yebi ba combien de fois wera faire apporter une orchestre wana ba tellement ba spiritas te donc mutu ba ta concert faut mettre concert na ye ya ye ba to ba ye wana de batu na yo ba eli ba inviter na wana te pour inviter na yo ba ko le gona aura mais public ba ye pona yo donc va bête ndule na ye moko avec ces frères beaucoup de la nation gaulois. Merci beaucoup amis fidèles internautes, merci beaucoup téléspectateurs, j'espère qu'à ce net moment vous êtes tellement nombreux. Il y a une émission de Bino Bolingaraming et donc on est sur www.ideologie TV
David Wembe Masolo ya balabala comme d'hab Benin Sarabino toutes les choses qui se passent ici en Angola et c'est que David Wembe la Sarabino ngo na bête la Rabino Masolo ngo ndenge nini et c'est pas ça vraiment na mboka oyo Masolo balabala toujours donc les lots zabongona maître As et avec maître As on va s'épéder parler à long et à large sortie médiatique il y a Kofi Olomide Makambuni ni Kofi Olomide alobi na sortie médiatique na ye pourquoi pas tomber dans les solos ya Fabregas ndenge abimisi album ba musicien c'est pour la deuxième fois tout monde a Fabregas aza causé ya ko fula ka ba musicien ya ko pesa kaka ba musicien na ye chance oyo bato belé ba ko ngote. J'espère que na marché ils ont se comporté bien donc Fabregas aza mon esprit wana pour ko pesa chance na ba musicien ba sa album ezanza ka veti lelo fallait pour pendant koka ngote apesa bango chance mais banzembo et crochaté faire rigole la paix même aussi donc non nous bazu penda opportunité to esprit wana bazo koka ngote ya ko bimisa ba musicien mais Fabregas c'est pour la deuxième fois ngoyo album université à ba musicien donc avec maître As on va s'épée de parler à long et à large ndenge nini et ça ko évoluer sur les marchés. Merci beaucoup à toi pile le top déj kota masola balabala et kosala bien abedachou depuis Brésil abedachou ngana zana ngaka hein abedachou diogo depuis Brésil ngana zana ngaka nzolele makamba bata mikiana masola balabala e kokolo bangote timba maître As boa tarde David Wembe boa tarde bande balandi tu ya balabala. Bonne santé, maître. Santé comme d'hab, yemoko mokila likolo na se. Azo pesa pe mato vivre yo fele, to zape na pepele. Maître Asto kota malamoko na mathématique na biso pour Eli Mayedi donc lelo azo landela biso mingi donc soto sali mo erreur Eli ako tabiso bina panzili kolo Jogo Vita Zambe Moraebi. Zambe Moraebi. Inch'Allah, yo Simba. Maître As, par rapport à la actualité, sortie médiatique, il y a Kofi Olomide, Maître As, au Mounyango Ndenginini. Idée générale, non, il y a sortie médiatique, il y a Kofi Olomide. Ouais, premièrement, Robanda, ma solo à Balabala, ça représentait ma condoléance à la famille qui bouka, honorable Raphaël qui bouka, son père de papa, Naïf Faustin. Qui bouga kaso ngwati kibiso na mko. Ouais, mais condoléances na famille qui bouga mobimba oui. Ba condoléances ba famille qui bouga to ba Joki, ba Dido, ba Jidoka tout. Ya Bushido pour ba famille qui bouga ba Jidoka na so Bushido. Oui. Donc de cœur, on est de cœur avec vous quoi. David Wembe sortie médiatique avait Pepele pour eko ça la promotion ya nini na it. Ya concerné obeta na ING Arena comme rolobela ngo et sali bien mais quoi que ça a raté dans la sortie médiatique vraiment quoi qu'elle a qui côté promotion abani ngo bien mais mi podcast na na poto tout le monde ba jeune tout ton dimaka souhaiter que faire comme ba mission na poto ko fait le midi ton dimaka li souhaiter ça comme ba mission na poto oh mais ça cause ya biloko longola ba musicien mususu to tanga ba comme ndeko na bisote mususu ba longola po ba yoka li solo faire le big ngapela mi maso ba mission poto te mais enfin ça ba véticier fungoli mutema amemi bana mai poto en tout cas côté wana pepele émission na epé donc to lobelaka na kati merci mais tous on a peu moins sima par rapport à le sola potongo o yoka ki on ndenge nini bata balabala balobi ke Kofi Olomide annonça quitter ka omema mission na poto bato basutuka ka mbala moko be Kofi Olomide na mission na poto abande ko banga lemzu menwa babloma bongo yoka ki ngo au juste menwa ezalaka nani ba mission tout ya Congo ba monaka menwa so ye moko menwa kazana nyabeta wapi ye menwa po o kuna simite menwa o simite menwa kuna simite bango tu bazolela menwa ka nani ve ameba mission na poto auto beta na Luanda David ve beta mo to loga no beta ba mission ba na poto me bato ba fa na poto ba fungwa ka mama miso fungwa mi wandambo o kofuta ete nengo zo futa mission ba na kino ya ki teste never money dépense ma ko to sa ngola wa mais tu peux savoir détailler tout ça qui wana ba mission poto ba tenda mo un peu rigara na mametali salaire mais ba maso ba utaki kino ba luka ba yeba na wana
bapesa ba miette bazwaki na bango no me fait décider quand même mission na poto pour kozwa mission fana na poto bike 1 heure d'ité pesa ka 25 €. Parce que yo jouer 3 heures du temps. Est-ce que va lingo sala mamba bongo? Yango esengaka fait faut même ba musicien na ye wana ba masa wana oyo ba kozwa ta mo ba mi ba miette wana sala bango bien quoi. Donc fait même ba mission na poto pour na bongo. Pour décider ka pena ye moko a même ka so mission te ya sigana poto. Yango panzaka mo ba quelques 2-3 mission balongwa. Voilà. Maître As, tous à moi là quelques points pour la sortie médiatique ya Koffi Olomide. Comment on est Koffi Olomide a se sentir gêné pour nano batikala ko sangana te na ba concert Koffi Olomide azolela. Soki nde sa beti concert à mon atawe ranson. Bazali sika moko donc Koffi Olomide a remarqué que bolingo entre bango ba musicien ezala raté asengi Koffi asengi Weranson azala naye na podium ba yemba ensemble au moins c'est ba initiative bon ndenge nini o ebimi na mnoka Koffi Olomide ba initiative on a c'est salama so landel ba parmi bato ba tchake ba tchaba bato dans la rue pour na maisha pa ke koya eza ba bloko wana ba biloko wana ke ya beta concert a bengi parmi ba bloko ko isaka bango c'est moi pensa maisha park va beta concert va na 48 ans de carrière a beta concert ninga beta so Olympia bimba mission na azana banzembo na belenga mi bengaka parmi ba meilleurs compositeurs ninga ezali ninga mi benga te ninga ezali a beta banzembo na a répété déjà une fois kala ibing ba beta te na wera mais wera na jibe ba beta rango papa mbaya faire Koffi ba beta ngo e mene a bengsa bango ba beta ngo suka ngo futaka ni wase ko bengsa ku na matete aya répéter wase quoi mais vers suka ngo sala ka petit trick abimisa suka $200 molo ba boya ko approcher fait na biso ngwana vers ça ba boya approcher fait pour na bongo donc Koffi Olomide na zabonga tandenga zo bengisa ne wera bongo azaneka na abomineka le Koffi musumu panzi système akumfu yemo ayemba ngoti bimisa gauche bomba droite azaka ngoti so ba wera baza donc esprit wengeze esprit moko boye donc tellement likolo trop so de gens ngoni atabango bango ndire bayebaka pour sala ngo fait na biso wase ko pa biloko longola wase ko na matete biloko wana ka Koffi aki rap ko fait bengi yo boye donc fait ça à gauche te veta boyo kani na ebo sali dialogue ozanga ka deuxième plan T plan B mais parce que tu vas vite faire ngwana non mais siko mabeza pe wapi maître na minute to fandaka be to zala kana idea na ba musicien congolais ba yokana kate Koffi amonya ngo ke zempe mo bien te to bandata ko yokana omonya ngo nini c'est impossible pe ba yokana bango to bilenge za te biso linga moi ba misa Congo et to linga ba to biso linga moi nyata kuna nyata senga pardon to le ba ko yokana te ba yokana ndeni Koffi ndo beta ijare na bongo Weranson na ye wana abengisa ba Cindy Love ba Koffi fil ba ya concert na bango tala ye Weranson azana monde mususu Koffi azana monde mususu soit concert à Wera soit concert à Koffi il y a différence Wera ya sani to bi Wera nenge Wera ya sani mais mais bata balabala bebi Wera nenge betela ba concert ne so Weranson na podium a Koffi Olomide o basala neti nini ba beta seben rumba o sala nini spectacle pour faire il y a ça pendant le spectacle il y a des fois grand mon père aza muto ba bolingo to sugapi to tabe ba couleur to tabe ba couleur donc c'est le maître As Koffi Olomide a robengsa Wera na concert na été ba ko a podium moko te po eko simba na ngote ba ko beta nini rouge na jaune tayo moko ata balabala rouge na jaune ezalaka te donc vers ça la campagne na ya beta concert na ya ING problème na ngasko pa grand mopao asolingo reconnaître te ka comme une musique ya nostalgie musique ba redi wana ba petit ba redi ba mo beta ba vena biso nya kunyoka longo musique moi ça nango dou ça nango ba choc makasi te va lingira musique ba choc na tu bobeng ça wera ke mo loko mo na seke mission mo boy abeta musique ya yesa sala trop en rien à profiter hollandais là ils ont ça sala déjà grand mopao donc voilà wera ya te wera ko ya te ndenge grand mopao abengsi Weranson na concert na ye akoya te wana ata komeli 142 kunta na privé oya te 12 donc musique on ke non ga bongo yango botama bongo tokola nango bongo ti tozokende ko dai to tika ngo bongo
so me ko réparer yango et bisa pas na munene to kitsa moteur donc vraiment ça va pas na ba crevaison to changer pina to musique congolaise fait ça boy na ba conflit ona o bayoka na kate ona o batanga na kakombo te et ça soit loyal mais bon ya loyauté na même thématique ya concert ozomona place moko boye Kofi alobi ba misenyo so ya quartier latin ba ya sauf ye nena na sanga kombo bon na miso abata balabala to yebike Kofi Olomide azana posa ya fali pour pate na concert na ye donc abengisi batu nyonso mais alobi ya ko yate David mtabeta yu arena 40,000 places batu baya ebele est-ce que yenda na besoin baya pa na yeto yenda besoin baya de 20 ans précisément ba petit na ye on est la vérité pour pas fallait pour pas dire pour la mais si atambola aigle anguluma na quartier latin aboki un pas aboki deux pas tamboli mona tam tellement lia soso azui suna diplôme abosa na ro fallait pour pas na besoin makambwana te mais Kofi Olomide abengisi batu nyonso malobi ya te fallait pour pas ayate comment te pe ko gêner ko fallait pour pas place ça yango concert yango za concert national et festival donde no commandé il y a déjà rien en so pas fait ça pour fallait pour pas ayembane ay maka moi ay mi mo kachaka ba mi balé bongo mama c'est ayembane hein mama c'est ayembane fallait na minute so azongi ay na concert ya grand mopao mama c'est ayembane ni fallait ayembane pour fallait ça changer ligne et yemel bando ko mel be kachaka ati asala bena ligne na ye asala bena ndenge na ye carrière na ye atrasa chemin na ndenge na ye azongela souvende ni David Wembe balabala l'autre un peu moins radical non mais par rapport ya pour na bato pe mo pe ba mo na ngo bien ba fandi be ba moni fali pembe na Kofi Olomide ve na ye sur les ambasika pepele le roi c'est salama déjà donc besoin de ba mon ara va beta na poto kala va beta kala va ce que l'on a regretté et le pas conscient on fait besoin ni la na ebité akena yu arena abetité akekuna hippodrome abetité aye inje atire na mbeng sabato va concentrer ndule ne yemoko na mama sina ba maso ba na poto Hervé Delille Eric c'est quoi na Hervé Delille JR ouais donc concert ça non peut euro ça peine pas problème euro simba pété mais va ba inda ko beng ça non bato donc va beta na nuye na quartier la terre fais un concert spectacle on a fait beng ça tout pas na concert hein fait beta Olympia yemoko na mboshika yemoko talako bututi tongo l'habité ceux qui fait comme ça pour faire ça à 17 ans faire ça à 17 ans docteur atalaki abeta ndule na yemoko so beng ça bato po la musique congolaise est belle au monde d'Afrique beng ça mututo ya mutema moko te hein ba ya na mutema moko te papa ba misene ba beng ça bon ils ont dit osali mariage basi ba ko lula mobali mibali ba ko lula mwasa bali mais na sali basi ba ebele abeta ndule na yemo comment na Kofi Olomide a bengisi Ferregola officiellement alobi pe que tellement ya zalaki na concert ya Ferregola pe il faut azana concert na ye omonyo ndenge nini batu mususu bakomi koloba na ndenga balabala ke ve azane na batute azodiembela bagolwa Kofi Olomide azodiembela Ferregola po amemele bagolwa balabala bagolwa ngo boya concert ya fe na pesi bonga silence wana faire ya nembo o mo bagolwa no mona na ba warrior na ba spiritas na ba villageois même ba leader na bango ba ko diriger bango te David bagolwa bonga faire ke bango ba concert yebsa concert ni faire kende ya mutu bagolwa balandi ba balandaka faire donc David Wembe balabala ba warrior ba golo ba spiritas ba villageois ba nani balandaka ba concert zo ya leader na bango cha fiche na ye faire gola fali poupa wata fabegas Kobex pas pour balanda te fali que non l'ex anniversaire na ye na concert waze quoi na culture pays suite ya dila sa rena ngosuka bayate abengisa bango wewe abengisa fali poupa na podo mama taye ba beti tout ba robeta mais ba wara ba kipena ke fali na bango balinga kana ba tonisa ki yu arena azana didas bayate batika la koyate ndo mona bango wana bango ba ka makambo ya bango vetre bomane nzoto donc Kofi Olomide na zabongo so zo tenir compte que ba golwa ba tonisa
bagolo bamoni balingaka bamoni elonga fere ye moko nde abengisi bato fere ake pa ya motu bafulo te mpo babima moya alobi te musique congolaise eza na caprice eza na motema mabe to eza ndenge bango bakofi olomide basalela yango baleki balandisi tonga balandi tonga bango balaka basinga balanda tonga bafi bando asala to réfléchir sur mémoire wera na jibe kofi olomide moment donné diembelaka wera makasi un moment donné baluki lisuka wera yango aye korefléchir ke ngam naka pareil exaucé ngam moto na ye ndako oyo eyebi yango so moto na ye anda kosenga aide mais biso toyebi ke wera moto ayaki na moto papa we Mbappé ya sonam na ko na fe na masana na petit kofi bakaboli oya diembeli chibe oya diembeli Weranson merci mami kolo vers chaza langage yene muta fabriquer donc voilà quoi et là on se yango wana donc ça passe musique congolais ko na beta na bengsi mutu ba tu ne ba yate ba tu no ko ba na concert na yo wana otala concert jibe na wera na ya 2015 événement otala kango ba tu ba ki na salle ba ta maison mère bata BCBG bagi à sécurité na ba musicien ba fana BCBG ba na bango te ba bi ke bata maison mais ba beta ka show biso to beta ka rumba ba na bango te donc veso che ndule ne beta ndule na ye ati ko kontena ba gola po faire roya na ye mais ba goloa to tuna oh mais selon yo olobi concert ya Koffi Olomide nda ko beta bongo wera jibe soka nani Koffi Olomide nda obeta bongo soki fera ye za problème te mais bagolwa bakoya te bakofi fina basindi love nde bakozana ndule pesa ndule grand pao ebetele kesenit va betara ya ye po fera ya na betara de nzembo akiti bagolwa sko bakena ye et puis ça déjà bagolwa balinga concert eza fallait faire gola na podium ye moko fali po ba waro balinga ye moko ta na zo souci na lala te na zo la ndula grand pote wase kwa na benga mana na bengi ba fonde na bengi Chagen Nzwinga Chega Paris wa Chega Paris na benga Chagen comment na ndule Chagen na filmer la ndule na Elliot Mboko boy Elliot Mboko président Salomon biso na Monica maître je sais que baluki bo ago petit boulot mais Salomon bango ndeni o ba waro ba ina bango te et belaka kino faire côté ya kokota ba makambo ya kokumisa fali que soit un problème na foyer na yo fallait penser à solution mais solution conseil fallait pas citer na comprendre que donc ndule na yo kaka oyo ba yo na public na o bongo donc Koffi Olomide nda zo bouleke oui apport ya faire rigoler retourne cele bato abosana ngo abosana za passe ngakutu nazala surpris Weranson na memi ba Bill Clinton mais ba fano ba yaka ba elaki Weranson ba elani wata preuve faneta comment ba to lingana to salisa na ba musu ba sala wata retour comme ba fana ba ki maison mère to lingana to salisa na wata mutana podium mwana bango ba spiritas ba laki na so ba zakite to molaka ko mikake faire rigoler ndeko bisu succès même mutazaki wana goga babosani c'est-à-dire ba fan ya Weranson Bill Clinton de Mukuse Jamaïque elle la bango loko tende boya bozanga ba invité normal sentiment la bango zaka ba mona Weranson so tellement ba beta wata na beta podium to lingana to salisa na bo mutu ba wololier mais biso de bege nde wata yendulo ba spiritas ba beso spiritas ba laki ba ba boka faire mama na musika to lingana to salisa yete oui mais le roi c'est qui ba to maison mère bana maison mère ba yebi ba combien de fois wera faire apporter une orchestre wana tellement ba spiritas te donc mutu abeta concert na ye ya ye bato ba ye wana nde batu na yo ba eli ba invité na wana te pour inviter na yo ba ko le gona aura mais public yo ba ye pona yo donc va beta ndule na ye moko avec se faire boko diembela na sima bagolwa ko diembela sima bagolwa na ebité za ko influencer nango bagolwa te bango tout pour ba kota concert wana pour faire a Rosala kuna bagolo ba déplacer te David ndimela ngai pe ko sa nga fenga na mobanga bandula vie to commenter na so mingi te bata balabala les grands pao to commenter mingi songa mbeli ata fiche bimi na ngoboy jour J-1 boy concert annulé main noire ngam ko to mona main noire ba concert to mo annulé la main noire donc côté wana fait abeta ndule na ye mo se concentrer na ye. Deuxième chose, David, on va intervenir. Nazo combat de VT, faisons une polémique. On va dire que c'est un bon, on va se libérer. Sans que les gens ne te fassent.
Si tu peux ce conseil balibélé, âge comme nangoza âge de sagesse. Kofi Olomide. Jimbe abete avec Karamonko, collègue à Kabila. Mais vers Zotika, il était à 20 000 audiona. Oh, bah, commenter la rabiso que ça y est, il pour faire 20 000 audiona qui est mon dans le bagango. Adnimi en émission. Tout ça. C'est que vers Zoluka d'habiter. Atika na polémique avec la musique nostalgie. Non, ils étaient là, je pas Zoluka. Moi, polémique, ils m'ont reboué. Magazo, ça la promotion. Alors, ça peut moi polémique, ils m'ont reboué pour concernant les moi ampleur. Pour na Congo, ça bon, comme ça, on principe, m'ont reboué. So, l'ingo ça, les cambous, faut ça moi désordre, faut le moment, biloba, loba, au toucher koto, au toucher mouninga, m'ont reboué, kuna po. Pas tout attendre, attendre, comme bonao. V, à ça la campagne, na yena mamasi. Tatiana Tekenga Minimbu, moi, c'est mettre le bois des États-Unis. Maman américaine, nabi ko yaram da sindi na sel mabede. Na zolo bagara vérité mère. Ve asa la campagne ya ye na mamasi na quartier latin. Bato ba ko yawana bato ko fe bangwana. Mais so ache mutema, ki na sala polémique na JB po bato ya maison me ba ya kota va mi bomi. Na kumisa bagolo po ba wa ka ba ko mutema passe. Ami bomi bato ya ba kofifi na ba sindi love. Bagolo ba frère to kanga date lelo. Conseil ça bientôt le monde. Et ça rend annulé pour faire un spécialiste en annulation. Spécialiste. Nous les ravés sont pour annulé na bango. Net ipodo mona. Façon de mon IEG Arena, il y a les grands mots sont gambeli va beta raliko fité 15 000 17 000 places si je me trompe pas. 15 000. Non 15 hein 15 000 loma bon ouais. Ko fait le milagro beta pe ça la 15 000 places à lele lango. Assez la ngope moi la campagne robengisa bengisa bat place à 15 000 places à kokango tu es pas si pour na ya muke ou comment So il na sali bila bien calqué na ma ondamu na yebi na ondamu na yebi so beaucoup après vient avec un concert ya 30 000 places na poto ko fait le midi na avec un concert 30 000 places so 17 000 on a ku sera na succès un grand succès sur le lover comme la musique il y a nostalgie 15 000 places au monde facile. Bah fait baba tout le monde place moi. Et il y a ye. Malobono konanga na loba mamba les dendu les attend na baïa. Bino bo finga to suga wapi. Beta mate. Oh to monaka ba signe et la seption que nous les aboy. To ke malembe. 15 000 places relais Kofi Olomide. 15 000 places. 15 000 places na banzambo vaza nango. 15 000 places Kofi Olomide. David. Hein. Ba wesh bana poto lelo ba botami lelo ebelo ba curiosité ba na concert awera obi curiosité bana ba ila concert awera ba mona bana tu ba beta na poto ba ke balekawa enteli o bo mona sa c'est Fabregas alekawa wata alekawa faire alekawa to ke no mona mutango oyo a former bato ana tout baya so yena mona na ye fali pupa efanjo kopele kate mona déjà pesa publicité mabe pa ya ba fan na ye ke papa mabe papa mobomi. Dans la curiosité on attend mais bana wera baya muy bana maison baya na baya kotala et papa bango azaka ndeni so grand mon pao fanso azaka bien na mwana na ewana banga bando sa ba dio na bango moko ngeza différent so yena mwana esimbaka telo ba wela et bika bango mbale so 15 000 places vers ton sondé vena succès ça la munene na vers à Bercy na succès à faux donc na sommet ya carrière na Bercy. So tas ko veli le place ça. Que Bercy pe na tane za rasala. Nene. Bercy na tane rose la ba 7 000 places. Avec comment va 20 000. Ça sera 16 000. 16 000, ben fait 16 000. Bercy na tane ra 16 000. Sold out. Ça la sold out à 16 000 places. Et la ra na igwe. Batu mi ba ça la sold out kuna. Bon, mongo yesiga. Batu ba saka guichet fermé. Tout le bana na so. Ouais. Ande so ba kalera guichet fermé wana. Batu ba sala wa yena the king of play Oranson on est bien basala bercer dima papa mana JB ba patina muke mais dans ça fait 1000 places so on a sommet à art bon les leçons de na faire carrière nani vers la fin carrière Kofi Olomide oh vers déclin maintenant musique à ya carrière na ye à 17 000 places 15 000 places ici arena est-ce que fait musique album mon micro album ko banaka 13e apôtre 13e apôtre a beti fit na maître Fabregas a beti fit na Ferregola a mis la mission c'est qui mon image mais les restes qui tiboué
album maïga na mère tiens on donc fait son concert avec une musique nakala donc une nostalgie banzembo ina sindi yeko na te ba doit bien ngote OK c'est comme moi ça mobile qu'est-ce que moi ça mobile pas vendre fait il lo to mega ko sa to emba te omba ebani ka pona omba otuni mango emba nini nini eloko bo embe yo kana te mais ngana ebaka Jordan Kousa ça la deux vocales na force de frappe Jordan Kousa deux vocales mais ba doit bi que wana Jordan Kousa donc faire ça na déclin l'autre dolo parce que déclin on va faire ba on dit madé ya on a moi c'est pour papa chéri adopter une attitude mo ya nostalgie malgré ça na monde mais va forcer à sauter monsieur ça tellement rekatana c'est l'équipe match kwata. Merci beaucoup à toi Benvindo Aigle mutayebi secret ya Visor ya ba jar ba téléphone nyonso ozana ngo pour ça boluka Benvindo Aigle konza Visor on a katache congolaise wana donc beaucoup ta raconta kuna eko sala bien Messi analisa mutama be fo mutema zalaka na David Wembe eko sala bien maître poto cité Messi lu banzadio kabano de ça sangi trigage bana changu na mona kabano ta meilleur coiffeur ya Luanda mina katambo wana ndo kata Messi suki mais atindele basket ya yoji ya mamoto 2025 na biezaka mamba changu Messi na mona kyango bongonde asali kabano ta bon ngalo balanga ka te Maître As par rapport à l'actualité to rochité na biso pe na lisolo oyo Fabregas maestro maître abimisi pour la deuxième fois album ba musicien oyo ki on ndenge nini mutali bosok c'est un album wana Paulo dos Santos guerrier vandu mboka akutanga na plaka na vande wa mdako tabwe anda mona écouteur na ye maestro Fabregas en tout cas le guide suprême félicitations et là on a CP na Fabrice na boulaka nenga salaka ba master ba kenda ba bina filé ba Ibrato ba beli ba Thierry Migler que Fabrice a reçu fulete maintenant qui massa mona na ebiete massa limbisanga comme na bébé chéri oyembi donc j'ai compris que Fabrice ana makila na wera wana makila wana pena wera Fabrice wera ba kabola na bane ko kabola oh kuna suis parti mais parti wana ya yoka bano yoka eloko moni bana ba koli c'est Fabregas bébé chéri eloko to ça qui no programme photo lo belango to décortiquer wera tena wera pena vis-à-vis ba na ye mais na semaine ogara bata babala akimba ndeka ngate bata balabala Fred yemdo la na balabala 3 tumba akimba ndeka ngate donc Fabregas alanda wera ne eloko yo kabana yoka kolela ya bana côté wana Fabrice bana wera tout eza na mutema mabete biso saka no milieu du village ouais mutazu yango kolega Fabregas ate na université na satanda kite na yoka mtoka bébé chéri wana arekita bango ndeni po yanga mara misike yanga bana ba toka na tade bandela suka eloko wana tade go tade beta be public etemi kolega kolo vocal yango ba wera do matokei social côté Fabregas félicitations université qualité le tira promotion pesa bana mai chance o bache banzembo baleka na ba TV balobela ba plana bango mais ngai na telemelika bébé chéri c'est détaché nga ba bina film c'est détaché qui donc c'est-à-dire à part Villanova mi créer misala pena misala et ça la bien po yembia na université yembia na nzembo na ba wela kana ba masana msunze mone tia maele on peut se bêta donc côté na université félicitations ndenge bana mai ba travailler pena dire tout ça on était pas promotion de côté disque partout tout ça ndenge zalaka donc selon Maître As université ba mission en Fabregas ba yembi bien mais eloko ngo to zela te goga biso na to nganyata yo muta match kwata te magoda pepele mais zonga na match kwata kuna di ba na club na ba yemba na le mabe et comme souvent ma comparaison et bongo to vivre nani to excité bango ba betana donc ndenge Fabregas abimisi université album ba mission pe héritier to c'est la ba mission pe héritier ba yemba azamuta tembe yata poli bagara ya sulobe amuta tembe yango to biba spiritas mo tindi ka goga pena bunda obono bitwe ba tindi ko bunda ni misal ba mission di ba yemba après on a ce que hôtel
to balancer bango ba kanga ba villageois to fula kwa misa parce que agoga ba uti uti bokesre mais na ngi siko tour yo apesa bena makambango di université yango na ba musicien goga tcha bena na marché tcha bena album orchestre comme ça to ça bena ba balance chiffre contre chiffre bana bien pièce contre pièce oya bena beli pe yo boko ça leader pour qu'on ait pas goga papa pimbo ba tourner question yo ba we kozalaka boy ba pana yo wata no ezaka nani atala bana mai be wata zalade c'est-à-dire tout dongi pena ke wata zala mishka ne chef za wata te wata zala chef de la maison mais obi asana na grade de ouais azaka ne ga wata ne ba so yepe mishka chef ngapena ngi pena na mona be wata moko na maison mère ke so yepe boya na bébé na ye dans université pesi devoir ba spiritas hein devant ba spiritas ba tindika pena album ya Fabregas et puis si des fois pas ba spiritas ba tindika goga bagare banda hein bagare banda ba vocal ba nzembo to ndo yogati ya ba musicien sigo ba bunda na ba musicien na bango pe yo mona telo kana kanga même dika puyo na kingo kanga na kingo yo ka kolela ya bana foto na lwambo na papa mbala ba kofi on fait chance à ce moment na ménopause aigle maître te to suka la biso ko pardon le banyo ko ba batunyo so bala nyona masolo bala maître te to za wana bo pesa biso confiance to za pona côté la mutu te ouais to lo ba to mona so ba to sala batabaka c'est la bino mais quand suka tira so limite oui biso bo to panza mutu te po tchenga limite na om na kana ido na tsele wana batabala donc Gisèle Bongi Fatogoyama BBC Bebishba Mato ba oya nga champion isa meta igentesa lo bagi to pona makambo yo meta nice moda na lo bagi na yo na junior katakata pona asaf na ngola ça fait fonctionner penate nde na kini fonctionner ba mettre to sala ba réunion te donc asaf ngola c'est nice président katakata fondé kiwaga bo me kolandela côté wana asaf na biso ngola me ko fonctionner ndenge sengaga Arichi Bangu Delvas Ochilolo joyeux anniversaire na yo na bosani mutu na nga pire nga ya makati maître chinois qui lui a matete babio maître chinois chaque émission photo zokisaka yo maître chinois photo zokisaka yo balo akota masolo balabala nazo combattre maître chinois kota masolo balabala benga David osandenge maître Jagger nano bengi David maître Jagger wala famille wala na famille non Seigneur Rai Minimbu Seigneur Rai David champion Issa champion d'Angola champion nanga batu nanga yo nazala bango mokonzi kuzu ninja kiangata meta ninja kiangata limwaga lourcador nazape na Eli donc il doit porter biso charge les gens de Diogo Mongo tout ça mais maître kuzu boire bien te faut boire bien soza na poso mona betu kangamba il faut oluka maître kuzu nenga balabala le biso ngomona backup na mboka o foluka luka maître kuzu babi pona okende poto so bakanga la problème na famille lukela nga Raphaël Lukusa lukela nga ye okende poto aleza to problème na famille MC Lufulakari Schengen MC ça ordre pas Inès Marcelino na yoga ki kuna pena fiso kitapena tina ndako kuna ba code ratarate kuna yo raté Raphaël Lukusa yebiselanga MC Lufulakari kuna pena code raté na ndenga balabala siko après ça se ordre pas ya Inancio Marcelino après ça bon ordre biso pe bigande za balabala numéro za wana ye mo rebinga sala benga c'est Jabin Vindo vice-présidente Francisco Gombo Ndazosima mutu na rai Francisco Gombo nosu president ye penda zo kena ngona ndenga bien aza mystique mutu na za logique lo ala yango neto lingi serré na kabu Francisco Gombo continuera ndengo zo sala wana Francisco Gombo Philippe Tamboy merci beaucoup Nabatutu, accompagné Masolo ya Balabala. On était là avec Maître As, on a parlé de tout sauf rien. Donc, à propos tenu, ça engage que Maître As, donc selon Maître As, à Moni Naye, que Warion, Spiritas, Gaulois, Villageois, Yara d'abord concert à Batouté. Donc, Kofi Olomide, Sorozo, Boulé, que Rosoa. Batebele na canal ya faire là selon Maître As Bossana
eza maître Asm Talobi eza nango mpenza nga te. Merci beaucoup à toi boss les petits ebou. Boss les petits ebou. Donc bola moleke belé landela ba dossier wana landela ba cop wana et ko sala bien Fisto Mukenda beda chudango la des États-Unis nazala na yo moi 2 mois moi 1 mois yebara ke David Wemba za na Angola Fisto Mukenda beda chudango la des États-Unis nazala na yo David est-ce qu'ils zenga batabala bala na bosana ki mettre Salva Mbappé mettre Salva champion des États-Unis à judo azape judoka Bushido mais babi des États-Unis migolo Salva Mbappé soit ça le chima to quoi il sait que il faut la musa Jigoro Kano mettre sala nengo ebisa nga na PV au sala bien fondation Claude Kiombo Godé Ochudi champion de Makasi folitaire na émission folitaire to banana e karatéka pa ya grand maître ko sipe ya sonam donc to zawana to zabana matete bon moko to kuta na ya blanin kalenga ezala na côté à Fokumbi na communiquer bino merci CD ya Gezo balobi olingi prata olingi or CD ya Gezo c'est Dig Makombo Seda donc imigolo CD ya Gezo to akina mutu no tout jeune joueur na plaque tout jeune yango wana donc na bosani lisusu famille na famille Onida ngaba bakanga famille Onida na biso Ilo Talambote, président Hussein Koko Maleka, notre président. Ilo Talambote, Koko Maleka, prêtre. Notre président Koko Maleka. Magado fina. Magado fina. Patrick Kluivert, guichet fermé. Bakanga. Guichet Bakanga. Moninga Faustino. Bakota Masola Balaba. Manix, donc yanga libota famille Onida. Yango wana Igor Kasongo. Ilo Talambote, yebisa pena Koko Maleka. Banda la kanga fachi zela kende poto zela ke poto zuina mukanda maintenant on a promesse de donc président Hussein yawe yango wana bandeko tout famille Unida Mumba ya bino yango wana quoi. Merci beaucoup na batutu ba accompagner Masola Balabala bo partager bo aimer bo commenter bo s'abonner massivement beaucoup zala des cités donc parmi les missions où ezara na Angola Masola Balabala pe ezara na Angola azaya liboso te azaya quantité azaya suka te nazaka Masola Balabala bango bazo ba titre na bango nyonso bazwaka na ngale mutu nazo coloniser ngale mikolo yo nga nazaka ka na balabala bino lo kwa bolingo bengisa balabala na bevenema na bino kwa za mutu na bino te otika ba netre basalati bolingo moko msa mutu tu mutu sima mutu animale ozana katikati na balabala mutuka pusu moto chariot balabala biso toza biso na balabala Israël mutomba tunaki biso poser question moko bola mkona tongo nzambe pambola balabala oza chayer te coopérante muta pusu te bosala nya balabala toza bata balabala me ba mama batekaka ya zungera balabala yo moko po lekaka na balabala poko na bureau balabala donc Israël mutombo réponse yango wana Israël kaba na lingi na silika Israël kaba na lingi na silika ese logo moko 2 semaines 3 semaines faut pou tsunga na ninga mabete motema Christine Raenya Israël kaba beleke Israël kaba s'il vous plaît yoka pina ba na loba esenga moi 3 semaines siko beta de la machine toko presque 1 mois dans quelque Israël on a ensemble avec vous la famille. Ciao.